Et voilà, merci beaucoup à tout le monde. Bozuli Bako Rolanda Bisso na Clé Média Télévision. Bienvenue encore une fois en 2025. Tout le bagui. Tout ça, pour nous satisfaire, bino na info au temps réel. Lelo, tout ça, pour nous présenter bino yango. Bomona ki biso. Moi, mobimba tozaki wana na Ave Maria. Kolela Serge Mignon Maniata. Et longo na wenge muzika BCBG. Kakate, bon signe, bon Jacques, tout le baga mobimba ndenge bazara complet, Papa Chéri, Weranson, Adolphe Dominguez, sans oublier Fondé Didier Massela, bango tout bazaki au équipe complet. On a relaxé ke bolingo ali, tout le monde a ba divergence, tout le monde a ba polémique ya buzoba. Eza na nzela te siko amba weyi, en tout cas tozaki wana pona ko rendre hommage na Serge Mignon Maniata ou azaki chef d'orchestre na wenge musique BCBG. Merci na batu tout bazaki présent, tout le monde qui vraiment pas sinamité ma bande ko ebele bazaki wana kasi supo remarquer dans un plateau boyeli susu pona ko sola mo moke ndeko moko abitaki mikili ya poto asalaki wana kolelisa Papa Chéri kolelisa baimboka alongwaki penza na nde tolobaka na lopoto 6000 km pona koya nécessairement kolelisa libota ya Serge Mignon Maniata ainsi que pe ko rendre mo moke visite na famille. Il s'agit bien de Lalou ou babengaki mingi président de l'art baye nyonso bayebi ye na mikili ya poto azali awa moko azovalorize biso na elamba tolobi adage oyo kolata elamba ezali synonyme ya kozala bozoba te zala na bwania tanga kelasi soki ozwi mosolo parce que elamba eyali pasi okoti boutique osombi elamba na mbongo epo osali makambo ya motu ya kolata elamba na ndenge ya bosali te toza elegante moko mibenga saper ye boye tozali na ye na plateau topesi mbote mingi na exaucé ilunga tobosanaka te ridi ilunga bai oyo bakofacilité bana mboka na niveau pe ya betidi topesa longoni na bato bazopesa biso pe makasi na koyeba ete mboka na biso ekotambola pe na bato ya bwania. Merci beaucoup toza pe na dox ya Mulkendi présente pour assister biso na émission moko ya lelo. Président Lalou, bonjour. Bonjour, ndeko na ngai journaliste. Na sepeli mingi kozala nayo. Mais ndenge balobaka biso toza ba bantu. Tant que ba bantu ndenge na tiki 8000 km koya na kin pona biso toza génération winge. OK. Comme l'un de nôtres est parti, tokoka kotika toko za l'indifférent et fait assister la famille biologique il y a Serge Mignon Maniata et puis na Papa Chéri parce que bango nde batu bafandi si génération oyo ya biso wana toyaki toza ko compatir na ye to leli Serge na Papa Chéri des fois parce que makasi na likambo le mot me manque parce que nazo ebate nani oyo ako jouer rôle au Sénégal là qui n'a pas pris à Papa Chéri mais ndenge zalaka to botamaka biso tozo kende ba makambo zo tikala donc Papa Chéri courage wenge BCBG courage la vie continue Séguin 12 paix à ton âme. Merci. En tout cas, ça fait mal, surtout beaucoup plus dans le message du président Lalou. Et quand la volonté, on a se déplacer, 8000 km, on a une occupation, caillou, marambrisé belé, on dit mi penza, koya awa, pour nous honorer de konayo. Message nous ko passer na bande konyo so bazola na minute. Et surtout beaucoup plus so bazana caillou, babia na okata caillou te. Pour nous okende na matanga esila raté. Mais yo se sacrifier pour nous yati na mboko au Congo. Okoloba ni na bande kwana. Bon, tokoyi koloba biso ba oto ye eza peut-être na ndenge ya kayo za la mikili que temps et monani ya vacances opposé vacances na ba libérer. Ba o pe ba yete tant que ba bantu. Voilà. Oyo ayebaki Séguin un jour soko ye na kini ko kene ko s'incliner dans sa tombe eza pe mabete. Mais na vie biso to revivre mais ce qui biso nyonso tout OK na makambo neti osindo la boulot et après battre la boulot il y a on à venir voilà
oyo akei mais biso tozana toujours na molimo na musuni mais tobatela boulot parce que boulot d'avenir voilà pour bana mikili boyebi que non tinere eza wana que non soki oza na vacances te c'est compliqué pour balibéro surtout baboulot oyo biso tosalaka oyo biso nyonso toyebi donc courage na bana mikili mais toutefois tozolela ke molimo ya Seguin epema na kimia nzambe apesaka nzambe azwaka donc tokoki telemela oyo eza bongo volonté ya Dieu créateur des cieux et la terre. Vraiment, je vous signale, monsieur Lalou, en tant que détobinga mingi mécène, bateau babora mingi na mabanga, bateau ba musicien balinga peut-être ko flatter, bateau batala ke soki na bina dédicacé na kozwa moins loko. Mais sans oublier que un ancien musicien na kati ya orchestre ya papa na biso pe son nom Pepe Kale, Empire Bakuba. Est-ce que okoki lelo ko meka ko expliquer biso c'est vrai vraiment aux acquis musiciens au sein du groupe Empire Bakuba? Bon, ngai na kokelo ba nazalaki vraiment musicien te. Na ndenge nini? Ba camarades na ngande balé ba musicien. Mais ngai na bande ko kende kotala bango na répétition ya Empire. Parce que tellement malgré tout que non bientôt na ko ça moi ba 70 ans. Mais toujours ne longa ba bébé forme aspect zala ki ya nyama bana ma inde balobi ki ate président yo il faut yembara na ndenge sala ki peke to konta ki na makambu ya muziki to kena ngonde to kenda ki nango mais loko les aki makambu na biso te to tika kyango mais na ndenge zala ka o nyonso alobaka c'est que azana facilité à koyemba donc na kulu dimba bozaki tellement ba saper tout ba bongo bozaki bato ya propre batali valeur na bino par rapport ya sap babité tokoti koka na niveau ya sap te faut meto intégrer na kati ya ko parce que n'empire tanga na yaki wana na bande ko latisa attaque chambre bimba ya Empire bilamba. Oh, mais je te dis la vérité masala ngai lo beso tigre yebi tozalaka na ye masala ngai nono stema ya yebi azalaka epa ya vient à biso nani achicha beles Marie Paul vous comprendre voilà baza bana mai o to zalaka na bango penza na mouvement donc ndenge sala ki ke ba monique a été yende ngaza boye to créer ye to côté na champ ndenge na kota ki na champ mais ndenge zalaka mutu na mutu azala makamu na ye biso ko ezaki makamu na biso te to tika ngo na lwe mais ndenge na zoloba mutu to alobaka voilà aikoki koyemba donc bientôt bana kini bana monde ate boza calme album ezoya pendant tout ce temps yosaki album te le album ezoya mais soki na salaki album te ezalaki que non dans la vie il y a toujours le haut et le bas na ndenge makambo ekendelaki esengaki fena zwana nu moi temps na koma na moi stabilité o naza nango lelo so stabilité oyo naza nango lelo oyo mokili yango bino moboyebi baproducteur balaka lisusu te ekomaka keno motu yo moko esali production na yo na suki oluki ta mosusu distributeur mpona bokabula yango do yango wana sikoyo lokola mwa ata ya mingi aza te mais mwa ya moke oyo toya nango tolinga sikoyo tokota studio donc bato oyo nyonso bolingi bosomba bachamp boya toyoteka bachamp baprix moko abordable tokena biso nde bana mai mosusu bakendaka te ya normal et bon tota nde nini eke mais président Lalou ozobanga te il y a pas de danger na cadre ya musique parce que oza déjà moto osacrifiaka mingi na mosolo na elamba kokota su na monde ya production ose produire yo moko ozobanga te peut-être lelo tomona balbum ezosala boye eza pe nulle part est-ce que ozobanga te komeka ko mpe osala album yango te ngai bilamba eza makambo na ngai po même nayebaka mama na ngai ayebisaka ngai alobi ntango ngai nabotamaka ezalaki soki ntango mosusu ndeti balatisi ngai o ndeti babiloko soki ndenge nini mpo so botami nasaka pampexte eseka bakushe donc ngai mpo natambola na me nanolingaka akushe molingwanda moko boye mama eteni ya liputa mama na bandi olela wana mama moto abetela ngai
maman bwaka Pauline tango na bandi kolela soka la tiraka couche moi maman na kiti de place na comprenait que non donc il le longue comme ça ngate donc eza makam na ngai mais non lobi que ote forme na bilamba te ça comme quoi organisation vous comprendre parce que la vie na système de tous la mikili moi la poto to ayebi to kendaka nango que système il y a 600 il y a salaire no ezalaka 50 30, 20, 50 et kendara la makambu charge à parler. 30 et kendara la mois d'hiver. Au cours de moi pièce. Au côté ciné ba mosquée on est la bête tibo. Moi 20 tu as net tika la net na kouli dimba. So 20 tu as ce que déjà bête chango quelque ba 20% wana. Ya ngosko au kombo na que non. Ozo bête ta forme maintenant o épargne ka wana au ko sala pe makambu. Et puis bête bo sanité. Tina ozo bula ngo tozana mutu na ngai le big manager Ridi Lunga yende mutu pena que non akotia la messe la pâte pour makambo ngo simba donc tu ebi que kende bien t'inquiète bien. En tout cas, merci beaucoup. On est là toujours sur Clé Média Télévision. Bozolo na biso na boke binyoso avec président Lalo Dollar Yembong eloko pamba. Tokokota makambo ya ensemble ya Moshino. Babi nouvelle collection 2025 et bani la maramnango et pas le bagi qui a na Satan 3 marambo le bagi na kuku to bimisongo na poisa pour le bagi moi mingi to le bagi te caméra pe micro ya Clé Média Télévision tika na wasimate to kuluka to dévoiler o nyoso ya bombeli biso na kuku wana ebima na poisa mais lisolo bilamba o ezaka facilité papa na ngai na niveau Kinshasa awa avant peut-être comment la mikili ya poto banani yozo reconnaître que balata relamba. Nabi que papa oima salaka époque na il y a des cerveaux nyarcos basala pe ba époque na bango pe sonam baza pe à ses âmes plutôt mais yo le lo zolo ba makambo ilamba to lo banini ozolo na lokola ba ve beaucoup to ozoni ngo sala mokili na yo ya sika omoni ndeko na nganga la webisa yo na ndenge bilambeza pasi na poto soki muto bandango na kinité na mikili okoka te po ba ona beti boye ndongo zomona ngaka boye eza mapango tikako ndetse loko ndeto ana okaka ngai na vie quadra ngaka na vie quadra mtane loko donc eza ba flair onde to muto bela ka buka soko simbika ka buka bukeke mais ke ba kumu manda chante pa ali na ko mo mone pa ko mo kota ba blouson we kumu manda chante. Bon, yaza mutu nanga. Oyo okene likolo. Te ya mutu nanga. Yemoko so kutaka na kumo binera ino la lumo solombongo. Na yo na ye nani papa. Yemoka yebi tika kumu na place na ye. Kumu, hein? Beserta tika kumu na place. On a o bena o papa. Kumu ne ngolanda yo. Te to tika kumu to nali okota na terrain wala te. To tika kumu. Boka Adolphe Dominguez tata mobichi. Ya talo normalement ça muté au vieux beaucoup la tigela qui ndeti yenda mais on dirait ils ont les kendeti moi charge na on dirait les moi charge tu ko bongisa émission ko émission za ki na kitoko bongo be émission mais na lo ba makam ndenge ali ya talo ndeti ngai na yeba kike ndenge vieux beaucoup la kei ya talo nde mutu azwa yenda. Mais la moni place en ça la vide. Et on le place c'est vide. Maman on a vu na mango. Et donc depuis papa m'a kenda ngane na ozo ba faire. Papa ba griffe tout bazo le bazo défiler ba musique ndingo tout consort yozo mona bango te. Oh c'est qui? Mais non c'est raté de radili. Parce que déjà tu les on a qui illégal à l'arrêter. OK. Na qui illégal à l'arrêter parce que yo olata biloko nini olata. Yango mona katala batuno lo ba kombwana. O mona la di veste et suki tiao ka biloko mtemona alati pantalon ya yete mais pour la taba sur mesure boy il faut que tu légal ndela yebio kutu na pesa yo exclusivité. OK 3 maisons ba wela ngai ba wela yo oui Moschino Disquared na Gabana. OK tellement là somba trop na Gabana kutu dernière fois on a gagné ko somba bazwaki penza ke no ba tsheli ngai tellement carte nanga
na atteindre plafond bana poto bayebi moyo somba liso ezate et puis ndeto zalaka na 3 fois ya kokoki ko augmenter plafond na sala ki yango déjà pour na somba trop OK po biso za batu ke non mbongo sila mais le kumu etikala OK vous comprenez en tout cas famille na ngai désolé pour na bino désolé pour na bino mukona kokufa bozia ka héritage ya bilamba tika boye ko tikelo papa et la maison trop cher hein ndeti blouson là tu obike eko coûter bandeti ba combien bon oyo normalement na somba ngo cher penza te na somba ngo cher te nani et puis ngai pe kutu nakolo ba master na ngai tola na Toulouse Ridi Ilunga, le big manager, muto akotanga studio. Yene mtalobaki na ngai keno alekaki na Paris amonye loko moko babilo nga la linga. OK. Ndenge na kotaki en ligne bon. Asoma bon elle soki ba minimiser boy. Ba 3200 soki 28. Vous minimiser papa. Ndiale bilo mo bon. 3228 bon. Mais quand même, il y a aussi des côtés positifs. Il y a des gens qui félicitent quand même Azali. Bon, ceux qui n'ont lobby qui azate, c'est qui n'a pas aussi. Mais mutu oyo ngana yebike azala makambu ya forme na ndenge ke no yangai ezaka papa et ma paix à son âme. Bon, Tonyo te, et ça, bah, propos naïe. C'est lui qui se sent piqué qu'on est l'affaire. Bah, tangi goma motote. Alors, binde papa Wemba, on reconnaît un papa Wemba. Moni qui est dérangé, numéro de téléphone et zawana. Benga bisoto ça, une émission, ça qu'on peut contredire. Mais 2025 est bandit. Tous en mois de janvier. Tokundi 5 millions maniata. Paraît-il, pour nous qui bat sangwango kaka matanga wana keno, bozaïga yona papa Chérine de Bolati Makasi. Est-ce que c'est vrai? Bon, ti toye wana biso to mona rabana kini na ba vidéo, ndé ba betak, ndé ba solo là. Mais tant que toye, to comprendre que na kini eloko ezate po ligali ala rate. OK. Ya na monika keno, to aleka ngala papa chéri nangai neto kangaki. Mais Vincent n'est pas à wana moniete de la forêt pas à wana Adolphe Dominguez Didier Marcella na habité. Totika Vincent est calme. Totika Vincent est calme. Vincent est zela. Mukolo Amadou Diaby a obéi su wenge concert a créé idéologie. Totika avec calme. Encore t'as pas vieille. Elle encore t'es pas vieille. Totika wa ba vieille. Bon wata. Wata pas à wana. Te wata sombaka wata beta te maintenant to kutana te non to kutana to bakina ba ligale ba gabana yo ko tondeke yo mo kaka non kutana congolais te en tout cas na yebi te ngai ta na kotaka net na liponga ba vidéo ezali au moins la ba na kata maison na gabana que non nazo payer et puis ezak nazo payer na beti pe lisu ba pièce voilà. Maintenant, on a coupé dans Congolais. On a compris que Congolais, en tout cas, je vous en supplie. Na combo ya nzambo asali kona si bilamba bolata besoin pas sombagate mais na mona ba na gabana te na moskino na mona ba ngote ndeto ba biloko oyo eza démontable oyo toko vivre ngo pe live toko vivre ngo pe non go démontango oyo piquer crisane loko na so chance wana ngana zo chance ko mona ngo lelo. Bon, na facilité au attache. Facilité ngaye. Ndenge nini ndela sale loko. OK. Ya la robeti ebo. Bande ko bozo biki na papier ba o bazo robeti ebo. Donc monde asa boy. Di ba bozo ata ko copier ko noter alongwa boy. OK. So le soir alongwa boy. Allez, oye na ba biloko. Alors donc complet na machine tina mbati ye aza boye. So po lingi pesu na bimisi pe des valises so ezali papa. Valise ya. Comment to ko sa ba chez toi? To ko sa ma sécurité, te fais ça radio te lo baka. On nous on ne ba kambu. Te bon mais ça te so ko démonter ba. Zeno est-ce que nani te kende belozwa. Yamani. Bon te zaka ngamona. Yamo zwa. Na zaka eloko. Te fais ça radio te papa. Makambo
bino bomene ekenda associé de forme osepelate ntango donc oyo ekendaka boye ekendaka boye yakendaka boye so bozomona de biloko eza awa oyo bozomona boye des étirettes oyo eza basali yango na or ya masisi kote ezoyinda kuna ozo comprendre bunagana pembeni kuna baeste ba or ya masisi nde mutu basali biloko so oyo bozomona couleur eza couloir boulevard triomphal oyo boulevard du 30 juin yango nde basinspiraki na eloko donc oyo eza kekendaka boye donc neti oyo naokanga moko baor oyo batya awa eleki tellement ebele mon frère omona ndenge ezopesaaosepela te mokonzi angaba pe ya son âme pe ya son âme asa vivant ozoba pe ya son âme pe ya son âme na elamba oyo na vi boye to ozolobela nini pe ya son âme na mwama elamba te no wifi no wifi no wifi pe ya son âme ozoboya dide nzongo mokonzi angaba pe ya son âme donc oyo eza bapiese mpona sepelisa bino bozalaka na tiango na nzoto abomwa ndenge esalaka epuis oyo mpe soki bozoyeba te mpona facilité bino eza moskino oyo eza moskino nde nayesai bino oyo eza moskino wana sikoyo président fo ozonga mwa moke awa mpo bazwa mobimba ozongi mwa moke awa aya bandeko oyo eza wa moskino tolongoli ye oyo siko nde nayebisi bino donc biloko esalami na or ya masisi donc basali boulevard triomphal yeyo au boulevard Lumumba. Donc ça veut dire que guerre na biso ya Congo kozwa pe solution à partir ya bilamba na yo. Te omoni soki tokoki bon tochola penza te parce que wana eza makambo ya mboka. Makambo ya mboka eza ke po bato bakufa na este. Mais ngai na yebi te nga na koyika te ko proposer. Na yebi te soki bino moko boko mulende ngeni. Po to luka solution na mboka ba miso ba biba cha mir tout ça. À travers le lamba to kozwa pe solution. Donc omoni neti ndenge eza boye. Naza ne loko moko ndiye loko wana yango nde bato wana bazokufela. Bakufa na este. Yango wana bato bazowelela boye. OK. Donc Kagame eloko azoluka na Congo yango. On dirait ye. Bomoni eloko eza. Bomoni eloko eza. OK. On dirait eloko yango nde bango bazowelela. Secret Congo et secret Congo. Bazowelela. Donc oyo. C'est normal Kagame. Parce que soki botali oyo eza or ya masisi. Oyo eza malachite. Oyo diamant rouge. Que tous ces minéraux oyo ezaka na este yango nde basala na mokoto. Oyo eza ba matière oyo basalaka bara ya train. So na idendenge eza wana mpona ngai lokola balukaka ba minéraux topesa bango eloko oyo tovanda kimia. Voilà. C'est ça la solution. Hein? Pour l'amour de la patrie, je suis prêt à sacrifier cette chaussure uniquement pour la paix à l'endroit. Sans ma récompensation à quelque chose. Ngai posa ngaka kimia ekotande na mboka. Donc oye non uniquement pour na mboka na biso za kimia. Yango wana oyo. Sikoyo so de vidéo sur ici. Ngai. Bomoni eloko oyo. Oyo eza kangu na kela kutana mese moskino na lobi na naza na besoin ya sapatu moko basala na matière à léopard azui atindi batu na forêt équatoriale uniquement avec de fortes instructions abina bango que non baya na poso ya léopard mais léopard ngo azala ya mwana ya lichombe ya nundu ya léopard nde bakendaki basali eloko donc bozomona ngo au moins lichombe ya ndundu ya leopard moko au moins lichombe ya ndundu ya leopard au moins na lichombe ya ndundu ya leopard bozoko ba po liboso donc baki babomaki ya metiola baye ngwana bite ngwana bite ozongisi bo honorer ba albinos ya wana na zeka oyo eza mpona kohonorer ba albinos OK bozomona donc là tes passe soki na yeli bino na oyo eloko oyo
bino mo bozomona on est mettre Kim ça là un concert on est yango non tika yemba ça fait comme jamais sokini oh makamne oh omone eloko babeti eboye baye babambi ye gabana ye nde jour nasombaka mais c'est gabana nangaki signé contrat mais so loko anana 3 contrats na mesa ok ya gabana ya disquare na ya moskino yango nde soki nde nazotala nayeba soki tosala ndeni mais le big manager Ridi Lunga alobaki nanga déjà kondi aza deya na idée mais toyotala oyo akorespecte bacondition na biso ye nde mutu tosala naye makambo donc oyo kombo na ye kanga lopango donc même oyo olingi obala soki ozala mbonga libala te mbonga dote eza te olobi kaka na mabokilo na mabokilo nasimbi biso oyo bape omwana bape omwana osala ndongo olingi sikoyo mosusu tala oyebiko obe neti oyo oyo tindenge eza boye depuis ebima eloko oyo nasomba ewumeli kaka yeyo depuis nasomba ye 3 ans pour moi semaine on y poussière mais depuis nasomba ye 3 ans mais malgré tout ce que 3 ans wana bato bazalaka na ye te mpo yakitaka te depuis ebima nasombaka ye cher te sombaka ye cher te 1004 € pamba nde yango moins cher nasomba ye cher te donc oyo amonanaka te mpo bato bazelaka ya kita mais tellement kitaka te azaka likolo yango wana toyokeka likolo donc na pitbull bomoni déjà bapièce ndenge ezali sikoyo namoni mpo naa na ta ya kochange mbati te mais nachangele mioka baparese ya likolo mais bamisi mpe bakoloba oyo te bapantalo eza te bon na flashe bino kaka mais na kulisi popo pareil Satan 3 oyo olobi nom te Satan 3 ezali ndeti oyo bamiyaki oyo bamiyaki donc tindenge eza boye biloko bavi na biso juna jana na oyo papa na maître Gins te wana avie po tolani na fête mo na Paris via solanga bien wana vie respectaka yo wana vie donc oyo eza bamiyake nde bozomona donc bafuase ozokomprendre oyo nde eza boye eza mpenza ko soki ndeti o mutu oza na buka ndeti bato ya nini ya rhumatisme ndenge ezalaka non il faut ntango mosusu mama ya moto mpo songa soki ozolekisa kaka ozosentir déjà ke non rhumatisme ezokende yango wana oyo donc bapiese bafoise donc bapantalon moye mpenza na change eza te mpo ndeti oyo eza bagabana ntango soki bokanisa yango soki nazo sala bino soki ndenge ondeki ndingo alateki yango te mutu kunalaka naye azalaka yango te bo sikoyo omosi oveste oyo pantalon na ye oyo basinspiraki nango na baéthiopien ozokomprendre pantalon bana baéthiopie omoi ndenge aza donc na veste na ye mpo na ndenge olobaki ya Satan 3 Satan 3 normalement nako mpona bafoto mosusu namoni bacostume lokola bafali epupa ke je sali aussi namonaki bablouson moko betaki lokola formule 7 quoi namoni bablouson moko bongo wana dikapi ye mutu ana yenda mikolo oyo ye mutu ana je il faut apprécier l'homme à son époque ozokomprendre ndeti nga na okoloba eloko oyo nazobeta oyo ezaka mpona kohonore donc naza kohonore donc pièce oyo eza naza kohonore dicap mpo ntango abetaka yango nde einspiraki ngai oyo eza biloko ya bamoine shaolin donc bamoine shaolin bango babetaka biloko ya boye okoti boye obeti biloko ebena boye nde basesei bana oyo biloko bamoine shaolin mais oyo eza gabana oyo okuta yebutana na mikili ayebi ke oyo eza pièce soki na miakeli na bino susu na oyo lisusu miyaki donc ndeti ye nabetaka ye mingi na pantalon na ye azali awa we pantalon wakia pantalon kimi voyage otikela matanga te kuna boye totikela matanga zela oninge yeyo wapi ye okupe te okupe te bilamba
l'équipe il a la passe. C'est ça. Hein? Eh. Vous me diriger dans le président de la République, mais vous me dites mais il faut un conseil, hein, président. Il faut qu'on passe à tout conseil. Oui, ça va Miyaki. Au moins, de ma canal va m'aziter à la C. Donc, tendez à changer ça. Mais, on a soit une mission, numéro qui s'affiche dans l'écran, Bobenga. Mais président Lalou, tu as internet parce que c'est tellement ébélé. Déjà, moni babi au conflit que bango penza na bilamba. Mais ngana osenge loko moko soki okoki kopesa bandeko penza conseil. Po ébélé bazoya na vuluba akomi saper. Azumela mona kato azungi moi Chine Dubaï aya lobi akomi saper. Conseil ni noko pesa na bandeko. O baza pela na souci wana kokoma pe basaper lokola yo. Conseil ni okopesa bango. Bon, ngai conseil na koko pesa ngai po na ngai mutu ya famille nanga soko ye poto soko koti na makambi lamba na kangiso enemi po na yebi ko sa rien. OK. Au sa rien. Ça c'est vrai, ozolo bango sans te wala pa na so la place ko pembe. Ça c'est bien. Mais sikoyo soko comme na mikili. Et là on est au monde batu ya kala ya poto. Baza ba jaloux envers nouvelle génération pour l'année. Voilà. Parce que bango zalaki azo sala kayute bazo sala ba système. Bon on sait qu'il est dans la forme. Mais biso lelo ça ce que nous sala kayu. OK. So na muke ozo zwande kana ebisa ki ne bandeli. Système il y a 50 30 20. Voilà. 50 c'est que ba makambu ya parler. 30 et que ba divers 20 c'est que na épargne épargne il y a monde ce qu'on muto ko ça la boue mais pour na ozo équilibre ya mikili donc il faut obeta au moins 3 ans au somba reformete so ko miki 3 ans somba reformete ozo kangisa kaka ozo kangisa kaka alors ce qu'on comment est-ce que après 3 ans wana ce qu'on kotisi au pays ta musumo formé moi bakisi pe na kisangala et comme ça là aussi que non ozo comme na forme ozo ça la peine na capital pe na moi eloko pe na maboko ozo ko pa et puis wana pe ça là que banzela na mikili wa ba sakana na yo pe exactement parce que ba la poto tu ebi donc na mikili na za boye OK non oza ne loko te bon que non ta femme va te chosifier mais sans qui que non oza na makambu na yo au moins la pe que non moi respect ezala ozo ba malgré tout mikili mboka ya basi ba mère ya mikili na lela bino mabe botete na rigalité mais to so la kaka pembe. Voilà, merci beaucoup président Lalou Badola. Et ça te que azo tia batu makela na logo tete a pe na kini on est investir ça petit na kini awa ndenge za boye depuis ngala bima mikili mba liboso na kini OK mais et là qu'on a comprendre bah tam suka mbongo ya veste oyo na kini eza déjà investissement ozomona mais tant que tu as là qui kuna tam suka ozomona ngo ki ana somba ngo veste pour na mbongo ko s'investir mais tant que comme na kini ozomona ki oh mais mbongo oyo ya veste oyo na ko sa pe mo kopo donc ndenge nazozonga boye ndesko ke notre nazo kende pour naza déjà la contact na ba master na ba bailleur de fonds o déjà que notre linga na bango boule toujours na bango na kin pour na to luka ndani to ko sala mais mingi tozo boule to sa makambu ya pêche OK to so ba bateau de pêche to yé to ça la pêche pour to fournir mbisi na Congo vraiment la vision na ngo yango. Voilà, merci beaucoup. Commentez, likez, partagez toujours sur Clé Média Télévision. Vous avez besoin de ça la promotion, il y a maison na yo, benga biso na plus 243 97 66 22 475 plus 243 97 66 475. On est là, toza penza pour na bino ko banga eloko te. Ote longola benketi di papa. To maman 2025 to lobby to se soutenir. Mboka na biso lingaka nango ba soutien. To banga ngo na musika to zana pona bino. En tout cas président to comme na biso presque na suka na biki ba dédicace ezali ego zanga te et surtout pe ata usoki minute te na musique yango. Ata mo vocal mo to koyo katete. Vous êtes soutien. Non. Venez ce qui n'est lamba. Au moins ni to ko lo bandenge nini. Voix ezali. Mais pour yo ko ta studio. Business bien.
donc bana mai bana kini bana mukimi boza surprise na studio boza surprise na studio boyo kandeke non président Pemaka. OK. Mais pour na lelo aleka que non to lobela lingerie et puis to honorer mémoire ya Séguin Mignon Maniata. Donc ils allaient qui bongo. Mais ceux qui ndeka que zala que non tout est bien qui finit bien. Voilà. Donc on peut ça va salutation à biso na Diego Yanzambe Yayebi Ciseaux d'or yene mtu pour mon président abimaka ba image au moni o ezala ndé. Et puis on sur na Djoko de Toulouse. Djoko de Toulouse normalement il y a coup du fait aux années déjà mais et ça dit que abetaki moi tout moko na Hong Kong à part que de Hongrie si mandat oyabwe. OK. Yango tozela Djoko de Toulouse donc là munanga ya tongo. Et puis c'est tozana Ornella Zuka. Donc wana soki na Kishasa olukaka basi ya kilo olukaka basi o bana makambu. Donc so kutaka na Ornella Zuka donc ba makambo échanger. OK. Et bon c'est de qu'est-ce que non na Jenima Zuka. Ngaye. Donc bango so dire ba mapasa raté moko bimaka avant moko na sima. Donc Jenima Zuka yesu baza ba jari ya basi oyo. Donc so kozana na ndaku nzale kimi. OK. Ta nzale banga gae. OK. Donc yena nzala ya ebite nzali zala raté. OK. Donc Jenima Zuka zala toujours ndongo zali kande to solo laki. Ko bunga idéologie te pour le meilleur est devant toi. Vraiment. Toujours Christian Ewabora oyo avion oyo ekanga Congo malgré tout kenda mais yene mtatikala na makambo Exosia Ilunga Miss Muluba ngaye donc nakoma depuis na Kinshasa na moni mwasa kitoko ndeti Exosia Ilunga te. Ah bon? Miss Muluba donc ça va tambula na super yo mozo to bageno uzaku tambula to uzaku bine en tout cas leki ya moto kina ezala et puis to kesusu na Romélie de Toulouse donc wana ba base auto sala bango Fafandombe ingénieur docteur Winnie Kimbambu wana nde mukolo makambu tozana yate mukolo idéologie vous comprendre oh non ribi ilunga zala mokili yate nde mutu 9 mois Vraiment. donc voilà ça mère oya boti biso donc tant que tozalaka na ye toyebi ke malamu ezali parce que seul mutu akoki kobénir biso ezaka bamama na biso na bapapa na biso yate trop de love pour toi. Et puis, Yabwaka, mama ni mama, kitoko trop, papa mbemba tostao, ndeka kezalaka. Et puis, les sous tant que tozo kende wana, tomoni Peggy Mata, tomoni soubana nyangwana. Donc, yangwana quoi? Qu'est-ce qu'on a à Londres? Wana tomona, maman pasteur. Moi, c'est ma bonne délit. Moi, c'est docteur Gilles Mayele Tangata. Docteur de la loi spirituelle à Londres. Donc, Tinezawana, Aïdou, Bungu Dulek Yamoto, maman pasteur, Simbara toujours, Moutulanzambe Malam, Pambate, sans Moutulanzambe le Sambo, Mobulo. Donc, Tinde Tozana, Otokoka Koloba, Yangwa, et puis Motenanga Yasuka, na Pesi Yango, na le numéro 1, ya Congo, Fatibé. Beto. Voilà, merci beaucoup, Président Lalou. En tout cas, nous avons se sentir piqué, Bengabiso. Nous avons vu que c'est Mathieu Makassi. Allah qui s'est mis là-bas, et puis c'est un kanda, il y a pas de réflexion à eux. Sur la collection Sika, il y a le bien qui s'attend trop à aller. Il y en a 4 ou 5. Total kaka. Merci beaucoup na binoto bolandi biso na boke binyoso. Merci beaucoup na Doc Samu Kendi. Azozela soka babwa ki ete ekomi problème a boye. To bwa ki libango boye, to lobi to tikala malamu na mabota.